Sudan esengi na USA na ONU kosunga kozwa eyano na matata na Egypte na Ethiopie likolo na barrage monene likolo na ebale ya Nile. Ministre wa yambo ya Sudan de asengi yango tango président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique oyo azali kokamba Union africaine alakaki kosunga kozwa eyano. Leone ebandi kopesa mangwele ma COVID-19 nzokande mbula matari ya ekolo Congo démocratique etelemisi bobandi bopesi mangwele ma COVID-19 ma AstraZeneca pe elingi kotala malamu. Bikolo misusu pe ya poto lokola Espagne, Portugal, Allemagne na Norvège babakisami na biye bitelemisi pe mangwele mango simana lufilumelo ya mibale kokufa na Norvège. Etats-Unis ekebisi mokeli ete maponami mamokonzi ya mboka na Syrie makosa bango. Washington elobi yango na conseil ya sécurité na bokanisi ya mibu zomi ya bitumba na Syrie. Ba républicain bapameli Joe Biden na kopesa nzela na bapaya kokota na motango mingi na nzela ya makolo kouta Mexique. Bakeli mibeko bazali kotala likambo yango na parlement.